esengo ezali anga kosalela bino retro na mokolo lelo baike bozali bele bomesana kolanda oya bino Mag FM. Mokolo lundi to lakisa bino lolenge kani bateki ya wenza kadima na commune ya Kalamu bazali kolela na bakondi batongela bango wenze pe avenue Lumumba na eta ekomi ezali ko sepelisa te na yango baike bayebaki na koloba na micro ya Mag FM. Tozali na marché Kadima ndeko na nga ndimela ngai marché oyo ezali entre direction Kasangulu pe balabala université na katikati ya balabala Kimwenza. Ndimela nga ke ndeko na nga esika oyo ezalaka balabala pe mituka ezalaka koleka nango normal kasi lokola ba marché pirate ezali toujours ko gagner espace na ville province ya Kinshasa nde ba mama oyo basepela bakota na bango na veni Kimwenza babanda koteka awa sur ordre ya bakondi ya Kinshasa nde na yango bapesi mbela na bango pe basengi na bakondi bayeba na kosalela bango wenze ya wenze te wenze zala kuna na nzela kuna babukango bana pe bakotsa biso stand baya tozela wenze to mona na basali biso wenze ka bongo to na posa wenze esika to noteka kuna ba bengana biso bapanzaki na Prince kuna nde na université à partir wana ye moko gentil ataki biso aka pour le tanda pour que ba mama ba se trouver ta moi muke na olesa bana na minerval ya bana poso to vanti na ndaku pasi moya vivre ezate esuka kaka na ba promesse te kolaka ba mama oyo ke tokosalela bino pote esali deja mikolo ebele ata mokonzi moko te asila pe na kozonga awa pote alandela lolenge nini misala ekosalema awa toyeba ete bitumba na bino pe ezali ba marché pirate esila na Kinshasa ya boye kitoko te. Population ya quartier Mumbele na commune ya Limete bazali kolela pona eta ya nzela na bango oyo ebeba esala bambula ebele kasi ti lelo solution ezwamaka te. Tozali awa na direction Lumumba nzela oyo ezali route secondaire ekenda ti na Kapela kasi eta nango mawa plein bino mobotala. Makadam esi elimwa nzela nyonso ekoma mabulu awa soki oleki na mutuka to na moto bidenda kote mususu pe bakanivo ekoma boucher bongo soki kaka mvula ebeti kiedi kibeni po awa mai etondaka na ndenge ya kosakana te okolukana esika ya kotia lokolo ya pasi ezake population oyo bavandaka nzinga bazalaka déranger po mai ekotelaka bango tina mapango. Nous lançons un appel à nos autorités de nous venir en aide. Pourquoi? Parce que ce tronçon ici, c'est aussi un tronçon qui a vraiment de l'impact économique. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, même les denrées alimentaires qui nous viennent de l'intérieur du pays, avant d'entrer vers Mombele, ça passe directement dans cette route. C'est comme ça que nous interpellons la conscience de nos autorités de nous venir en aide. À notre niveau, nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvons, mais vous voyez que nous sommes limités vu que nous n'avons pas de moyens. Par rapport à Nzela, il y a des difficultés. Makasi ezaki Nzela eza ya Robeba. Oyo na entrée à Mombele eza entrée principale oyo ezouta na université si ebima na 12e rue na Grand Boulevard. Mais tozoka mwande ba négligent ngo boye tozolela même na bakonzi ba député ngwa Mombele ti lelo tovota bango me bamona na ate. Awa atambule betika litanga moko eba Nzela etondi mai plein. Moya leka ezate er moto ko manke balukati 7e et sa biso passe et sa pe ba passager na ba piéton passe makasi po à ce moment transport et matara. Awa tokosenga kaka na bakonzi en tout cas basunga population ya quartier Mumbele na kobongisela bango nzela oyo po bango pe bakoka ko circuler malamu soki bobongisi ekosala loko te. Mokolo ya mardi to lakisaki bino lolenge kani soki bakondi bazwi musala ya kokure to pe kotia bopeto na ville province ya Kinshasa kasi misala yango esuka kana nzela pe to lakisaki bino ndenge ni na quartier 3 kuna pasi ya courant ezali makasi.
Population bazali kolela mingi na ndenge gouvernement azali kosala musala ya kokure bakanivo na ville province ya Kinshasa ndenge azali kotika basalite wana kolongola basalite ezali malamu kasi musala ilfo ekoma na suka bino moko botala ndenge bisika misusu bakure kasi batiki salite kaka wana awa ko tozali na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti basalite wana ezali kozonga nango lisusu yango wana a chaque fois mvula soki ebeti okomona ba avenue ezali kotonda na ba mai suite ya basalite oyo ezali kozonga kaka pona kobushe ba caniveau. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila elongo na vice gouverneur Jekoko Mulumba bo trouver nanu solution ya malamu po Kinshasa ezonga bopeto kobengana batu na nzela ezali malamu kasi environnement pe soki ezali salite ezali malamu te bozwa nanu solution na oyo etali curage ya bakaniveau pe ya ba rivière oyo ezali na ville province ya Kinshasa kolongola basalite wana kotika bakaniveau polele pe basalite wana komemango bisika elongo bani po banzela ya ville province ya Kinshasa ezonga kitoko boyoki. Kofanda molili na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po SNEL azali kosala musala na ndenge elongo bani te na quartier 13 plus précisément na commune ya Njili population bazali kolela makasi na o etali courant awa bango moko babundanaka kobenda courant na basinga ya dedemi po koto oyo SNEL atikala kotiela bango courant te donc c'est-à-dire awa courant ezalaka ya mari de nuit eyaka nango kaka na babutu pe ezalaka likala moye kutu ya kosalela ngo eloko moko ezalaka te na ba 4h ekei nango awa moi mobimba bazalaka kaka molili bakoma kaka kosalela makala pona kolamba boyoka bango ndenge balobaki bapoto batiao eza ya kala salemi tatiaka bapoto oyo mais elakisaka nango te epure koki koya na 0h bolala na sa pongi mais ntango kaka ntongo etanga 4h courant ekatani donc tozali apena ba déranger bano ya mubulu ba désordre ba sala ba désordre awa donc kozala na sa mulili eza pas tozala posa lumière basunga biso na courant batila biso courant ya bien po tozala po polele ezala rapeka kaka bien tolonga na mulili na bowumba molili courant quand ndongo somona eloko ezate biso courant so lele ye lobby kuna basongi silimi moya ba check o ezala ke kei ezongi tozo futa ba facture cher mais courant malonga ezate o lumière auto filmer a romona ta poto moko te o komona ta lumière monte biso a molili na molili soko tie courant bana bebeta jour batalaka TVT yo mona ka bato baso bota mingi pa ni courant ezate ba yango to singi papa ya kotila biso cabine biso a cabine ezate so cabine kuna na kumbi kabina kumbi yango pe po kotia so mukolane simbi bango basangisi mba desa pesi bango ba kotia so mukana ba okende na bango ekura malonga ezate biso ato fifa na pasi papa ya kotela biso makam ole kaka a omona ka biso to libengaka papa omona ka biso kura malonga ezate DG ya SNEL oyo ezali manque à gagner pour na trésor public bokita awa na ba gens na bino pour na ko trouver solution na population po bango pe ba jouir na o etali électricité po ko vanda na molili ezali pasi mingi ezali ko exposer bango na ba danger ebele boye ezali kitoko te soki bokoti si courant recette combien ekokota na caisse ya l'état po ba kofuta ba facture na bango lolenge esengeli boyebela mokolo ya mercredi botalaki ndenge nini misala ya botongi route kimwenza na commune ya Mongafula ezali bongo kokende na ralenti bolandaki pe ndenge nini ba artiste babandi kosala misala pona koyeba bongo na ko rendre kitoko ba espace public na ville province ya Kinshasa.
Route Kimwenza na commune ya Mongafula ezali na ita moko ya malonga te uta société moko de la place ezo sala misala awa kasi misala yango ezali satisfaisant te nde na yango bayike oyo bafani ndinga balobi boye na micro ya Mag FM. Nzela bazo salela biso bien babandaki bien. Na dernière minute tomoni ke bakati na bango. Ti tokomo otuna bango ebongo nzela ngo bandi bien bokati boendeke nini. Ote mbongo bapesaki biso yango te biso ko to bande musala na mbongo na biso. Nde to salela musala siko to kataki boye po bapesa biso mbongo. To yokai bapesaki mbongo me ekoki te. Balingi bazwa mbongo nyonso sima babandi musala yango monaki batiki na misala boye. Na kotia depuis 1991. To souffra kaka. Likamanzela. Ata iloka kulia. Soki utata ba Congo. To bandundu. Eko kota la biswa ndengini. Ifaka ke ndiko sombe loko na rompenga ba na matadi kibala alors que biso awa peto zabatu ebele nombreux. Mais par manque de route moi to za iloka kulia ezati. Bon makadamu na basali esilité ba déposer misala. Et tout d'abord, l'année passée, en 2022, biso tozaki ba sinistre la nuit du 12 décembre au 13 décembre. Dès que nous sommes en 4 ans, la route nationale numéro 1, bino bo s'intéresser que nous sommes rapidement. Mais biso koto tozaki ba sinistre. Tomate qui na ba égyptien ba travailler sur ba monaki. Ba kitaki na siko na ba kina filmer ba image. Soit disant ba ko soutenir biso jusqu'à aujourd'hui, ba zo ba liste ba kenda de sanction inconnue. Toko senga na bakondi oyo bazali kopesa bongo ba marché na ba société oyo balandela kabango po boye eza normal te komona ke botongi ya nzela ekomi bongo ko pénaliser baike na makambo mususu oyo esengela ki basala. Na cadre ya kokomisa Kinshasa kitoko makasi koleka nde na yango initiative ya kobanda déjà ko décorer ba espace vert pe ba espace public esi ebandi. So moni ba dessin ba sali penda esali moi design na kitoko penda ta ba décorer biloko loba na serre ba so de mutoko. Kota la boye to lo bageto e bien importance na ngote peut-être bato belé o eza déjà art moko kitoko mais komona batunde bazo be bisango boye c'est que to e bien importance na ngote. Ezo sepelisa biso te par exemple so tali na ngambu kuno omona penda ke ba design nango basali mais ekomi sous salité donc baby penda mais sala ki moi confort mo esika o kitoko pesa ki moi elo moi kitoko ba payer belo omona ba musicien belé ba yaka osala ba tournage na bango na ba art lokola boyi so zo tala na ba TV omona moi art mo ba musicien bazo sala moi ba tournage nango donc bazwa entretien penda ba art wana mais pona biso bandeko na biso il faut to zaper entretien nango to comme sango salité te to comme sango ba tableau d'affiche te po yango moko déjà eza art eza kitoko yo yena tableau d'affiche na yo bambi lususu ba biloko na oko to yo ezo bebisa art wana eza penda kitoko te. Esika liboso eponamaki ezalaki bongo na saut de mouton ya Asanef tozomi na commune ya Lingwala kuna ba artiste basalaki musala na bango kitoko. Toza précisément na Asanef de rentrer à Nyangwe na GB donc na katikati na saut de mouton. Vraiment nga même nga pe kamusaki nga makasi eza eloko moko boye basali yango je pense c'est ziku batante eloko moko isenga ki ku ke biso to batela yango na sens que pesa ki aspect pe eza vision ya artiste tant de choses oya boye moni artiste na biso ki ngani yé yo place boye mais eroka mozali omona batu moko boye batu moko ba créer moi fiche na bango moko boye campagne to séminaire bazui ba bambe yango na kati na dessin pe en plus tant ba bamba bongo bazo zipa vraiment bazi azomona place ba bambeza mabe mais abambi atie salité après akena ye OK ba biloko beza bete na ba pays mususu tambolo mona ba arabo ezali pe place wana ezalaka propre kutu daso na pays mususu basali bino biloko boye boko tata déchet lo monter na kati wana ke bobo bisa bani mingi eza mambe l'église ba papa l'église eleka non trop ngaru no pesa concert na batu wana ngazaka ke batu wana bataka ba dress na bango na ba papier na bango wana l'état na luka bango kanga bango basa mabe concert ni ba bisa bango ke ba bamba te ba bambaraka ba bamba bazu adresse na bango na ba pesa yo séminaire jour boye ba kangie pourquoi place wana bamba gena il faut qu'il po bamba wana po so bambi boye
saka bato basaka yango baza bazoba bakomi bazoba ntango mire ezalaki boye kaka salite pamba boye pourquoi pas yoko tiango bango bamoni yoko komi propre vraiment ke po o encourage yango yo komi suko bebisa yango tosengi kaka na baike en tout cas bayeba na koconservaka baespace ya boye po na makanisi ya bakonzi ezali Kinshasa esengeli ekoma lokola mikili ya libanda totangi Paris, Los Angeles pe Chicago. Mokolo ya jeudi ezalaki bongo baike bapesaki makanisi na bango na italaki bongo ba propos ya Kagame azali bongo président ya Rwanda pe tosalaki bino réflexion na itali bongo phénomène malewa awa na Kinshasa. Discours na oya salaki. Est-ce que Rwanda non amitu na Rwanda za kana na pays? Alobi ke ndambu ya pays na ekota na RDC non. Pour na biso ça c'est faux. Mais par rapport à l'histoire, je crois bien que M. Kagame, peut-être il a des nerfs. Il a un peu de problèmes dans sa tête. Connaissant l'histoire du Congo, c'est peut-être le Congolais qui a une partie à la terre rwandaise. Mais ce n'est pas le Congo. Kagame, il y a qu'à revoir l'histoire, disons, politiciens, juristes, de revoir l'histoire de Mur de Berlin en 1885, comme ça, peut-être qu'on a une solution à Dikambouane. Azana posa ya richesse na biso lokola na yebike bazalaka na contact chaque fois na ba étranger nyonso bayokanaka alokola se bayokana kala banda buzwi basalaka makambo na bazwaka kaka ba richesse na biso alors sikoyo lokola biso moko to telimini bango alors ekosenga biso to telimini bango moyen bazwa lisusu richesse na biso ezalite puisque limite ezali dioka oler bayaka basiaka ba limite batia ba limite wana jusqu'à présent ba limite wana eyebani lokola bango baza na posa ya richesse lokola bango bazali kobika na richesse na biso yango wana nde bazosala tu po etika la bongo bitumeza la bato bakufa sima bazwa yango barekipere yango ndambo ya mboka pourvu que ndambo wana koma ya bango po bazwaka ba richesse ya mboka na biso ikosa na bongo te fozaka lokuta po jamais pe faci pa kolinga pe ke mabele pe kabwana maloba oyo alobaki na ko considérer ngo te ngane na posa ya chaka mboka na biso nde kimia bande kuna biso pe est baza pe na kimia. Phénomène malewa na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po soki otamboli na ba avenue na ba quartier ya ville province ya Kinshasa oko constate ba malewa ebotama ebele lokola mayebo mutu nyonso azali kotia mesa na ekaka po ateka. Kasi na ngambo mususu malewa ezali ko permettre ba kinwa oyo bazali na possibilité te ya kokota na ba restaurant ya minene azali na mwa 5000 na ye to mwa 3000 na ye akoti na ye malewa ale mwa loso na madesu na ye twat ale chaka madesu o ba kinwa ba benga kango mura ba cheli ye mwa mura na ye alie aleki nzela. Kasi ya pasi ezali ke mingi ya ba mama oyo basalaka malewa bazali kosala ngo na ba condition moko ya bien te okomona esika zali kolamba salite atie ba rideau ba kiti kitoko te basani kitoko te oyo ezali kopesa pasi mingi na population nzoka nde santé ezali eloko ya motuya tangu ozali kosala malewa parce que oyebi ozali kosimba bomo ya batu na maboko il faut koyeba kosala ngo na ba condition oyo longo bani batu misusu kutu bakendaka plus loin kolesa batu biloko elala esali 2 jours o mutu soka lie na quelques minutes ake kopesa garantie na toilette c'est-à-dire aleki libumu yango wana to interpeller batu nyonso tu basalaka malewa bobongisa vraiment côté ya condition hygiénique boyebila. Vendredi tolakisaki bino ndenge nini misala ya botongi route université na croisement na yango kapela ezali kobeta madada pe yo mutu oyo belata mulai kende na centre hospitalier Dominique Lecoeur po na lobiko ya maladi na yo. Route
Route Université Croisement Kapela mikolo oyo ezali kolata elamba ya sika kaka ndenge bozali komona boyebi ke nzela oyo ebebaki ekomaki impraticable oyo ekomaka kopesa pasi mingi na population surtout mingi ba chauffeur na bawewa bakomaka na difficulté ya koleka awa kasi lokola chef de l'État alobaki le peuple d'abord atindaki déjà entreprise nationale OVD pona kokita kosala misala botala ndenge OVD azali kobeta nzela oyo dada na ndenge ya kosakana te kote oyo bazali kokule beton na bangambu mususu bazali kobongisa caniveau donc population batondaki wana bazali kotala ndenge musala ezali kosalema kitoko na ngambu mususu deja beton deja ici ekaukaki botala elengi oyo nzela ekomi nango. En tout cas, tango ekosila nyonso awa ekokoma ndeti na mikili ya poto. Pona place oyo tosepeli penza mingi na ndenge bakonzi bazwi penza momekano ya kobongisa esika oyo. En tout cas tosepeli penza. Bon, tona esengo presque nzela ekufaki makasi koleka vraiment pasi ba moto de kufa mituka ezobeba mais tomoni vraiment konyamboka bakanisi biso na ndenge bazobongisa nzela vraiment eza esengo makasi. Ba client biso ba monta to bando matisa transport parce que ekobebisa pine ekobebisa ba mkongo ezosala pe pasi na moto. C'est pourquoi pour na nzela oto sepela eti ya babongisa nzela la mbele poto banda okilisa biso ba transport. Mboka ebongi ezala boye po babongisa banzela po vike mutu nyonso tu akotambola na nzela malamu. Nazongisi nanu d'abord matondo epai ya chef de l'État mutu azwi tina ya kosala nzela oyo eza bien soki boye tozo développer boye kosala pe kitoko makasi. Katangu population aleli ba autorité pe bayoki kasi tokosenga kaka na ba autorité basuka kaka awa tepo banzela ebele nanu ezali lisusu nete kitoko te soki basilisi kote oyo batala na banzela misusu po nyonso ekoma kitoko pe bambouteillage ekosila nango na ville province ya Kinshasa boyebele. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku
pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki mokolo ya samedi tokita kibongo na Mokali po totel Sabino lolenge nini route Mokali ezali na eta ya malamu te. Route Mokali na commune ya Kimbantseke na quartier Mokali ezokende na kobeba kaka, c'est-à-dire nzela oyo ebeba nango bandakala kasi ezwa mama na kara epa ya autorité ezoko balisusu kobeba kala te, nzela oyo ekoexiste lisusu te awako tozali na ba période ya mvula eko riske makadam nyoso elimwa bino moko botala kote misusu ebukana bukana ekoma nango zelu bawewa na ba chauffeur bakoma kobunda na awa pona koleka esala peke transport ekoma mwa pasi awa population balela kasi bamonaka na bango ata mutu moko te aya kobwakela bango ata zelu ya pamba po nzela ebonga. Botala ndenge mituka ezoleka na pasi, population bazali konyokwama baleli epa ya autorité bayana nukobwaka misu awa na quartier Mokali na route Mokali po bango pe baza na Kinshasa. Nzela pena eza pasi makasi, nzela pena tokufi na nzela izate, nzela ikufi nyonso bakonzi mboka batala ko biso nzela babongisa biso nzela tozalaka bien. Nzela ndo mbona babanga nde babwaka boye ezalaki nzela moko signal abwaka mabango yo pona kabine ekende azwaka OVD bakotaka po babwaka mabanga pona nzela. Mais tozosenga na gouvernement na biso batsa maboko pona nzela oyo, surtout pona président république nzela yango toluka bavoa na ye aya asala nzela o ti dikolo ezele songomo makasi nzela ezate do tobula tokemba mabifa posala ngezaka bazwa likantika ya bomisa biso kama muke nzela po banzela misu babongisi koto biso na babongisi te depuis tango toponaki ata moko ayaka kotia intervention toka ayaka kokipe te siko tosenga na bakonzi ya likolo ba intervenir batia biso pe ka koto biso na toana kini na Mokali na ngambo ya po biso pe toza bato koto oyo. Autorité boyoki ndenge population na bino ezali kosenga lisungi baza pe na besoin bango pe ba vivre na ba norme lokola na ba commune mususu ezate que na ba commune mususu bozali kobongisa na ba commune mususu bozali kobeta kara basengi na ba député nyonso oyo ba vota baya kolobelela bango moma yango yo bazela kaka na ba élection te po baya kokosa bango na ba bassin po bakoyamba mutu te moma oyo fale basala misala yango yo kasi bango bamonani te population balobi bazali kotalela bazali kojimele. Obela tamulai kende pe na centre hospitalier kafe ke kuna bazali na pareil na bango oyo babengaka prophète kopesa bongo solution na malade na yo oyembaka pe kitoko beta tour na studio Liloba. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba mususu kende ba poto. On a domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter
kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango détecter yango ezotalisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenge aza kodetecte ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Yalelo esuki awa tika na pesa ba bon weekend nanga na Nzolu fils motema ya Stella Nzuzi Pamela oyo baibi bongo na kokota na union na bango kitoko mingi boumela topesi bongo un grand merci na bino ba nyonso bozuli bako ya kolanda biso na FM télévision pe bozolanda biso na chaîne YouTube na biso Fondation Malua na tondi pe matondo mingi na équipe technique ya accompagner biso mokola lelo tokutani bongo na mikolo ezali koya.